Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana. Moi la maman, ça va Primus, ça va sekele. Primus, sekele ya musala. Primus, suka ya sekele. Masasi, papa. Masasi, papa. Kokota yo kota kiawa. Oye mbala moko papa. Nazala makambo ye fsabino. Tozana bezo toyoka makambo wana loba toyoka. Moni papa. Dans mes habitudes, je n'ai pas de batute. C'est là que je suis. Je suis en et koki ko to bat besoin ma bé ba ya le moi on a tala salibo moi c'est pas bon. Moi on a préféré na garder na calme. Tim ko na mona ke sava wana to ko sola likambo. Mais pour na siko to za nan boy. Masasi. Papa, un garçon doit être encouragé dans la vie. Omoni koya yo yaki ngai tata na yo na reconnaître que na sala ko mabe ya ngono bimagi awo ena zoki courage ya kosengo bolimbisi vraiment makambo za nango besoin soko lobi nango e ko lobi yango sikoyo e ko sala nga plaisir bon sori kambo lo besoin te toujours vers moko à notre soif hein. Masasi, papa, nakanisi biero na sengi. Na vero te partager et c'est le signe de réconciliation entre ngana yo. Donc inutile to zonga makambo le kaka to bosana yango. Mais pour ngai eloko na ko sepela, to ko zongi na ndako ya maboti et ça linga ma plaisir. To naza ma consoler. À moins que ça ma promesse sous ya ko exposer ngai. Ah, Masasi. Problème d'argent ou que sais-je encore, quoi. Mwana ngai. Mimi naenda kukaa kukeiti, ukikutambola boy kuzunga na ndako. Oyo koya kuzunga wakaka lere mama kabisa kwa mindenge. Niko na po ye, mala mukakusalisa ngapi puto. Puto ke. Masasi, papa, yo olongwe awa. Ole okonokuva na famille ya mama na yo to la famille na ngai. Obungi no kaka bo, ozoko vanda. na vanda ipa ya petit nanga Zoro. Pesi moi mobulu place yango. Siko nazaki pa okiso na lwapula nde nazala nwana tanda mais naluka place bien ya kovanda.
Papa yope bando sambela. Si na sambela ka? Na maman? Oui, na sambela. Sambela sika moko. Siko papa, il a dit que et pas mon temps cas. Tiens. Oui, bien dégagé. Enfin, maybe déjà que bando sambela. Yam sona tuni soke za kuna et pas maman sambela. Na sambela kuna mais oui bien dégagé. Maybe asa izanda wanzami. Siko papa, excusez-moi tout nango. Il a dit que yona mama bozo kabwana. Masasi. Masasi. Papa? Yo zali mwana. Makambo yanga na mama na yo te ali yo te. Oyebeli yango ndenge nini? Enfin. Oui, entrez. Oh, où ça? Chérie. Papa, kota ko kota. Papa. Wanda. C'est-à-dire que biloko yo sala wana nzambe mutatindo sala ngo. Mukube mutatindo le babongo. Zambe, kitsangu yana yo. Kitisa, milimo kotina katenda koyo. Milimo ya ba. Maman biloko biloko kutawa ko. Kozo na likapo ya mwana. Zambe yo kutawa sala yo papa. Aza parfait nengo to mona yowan. Yaka. Bien. Mais aza nina mama wa. Baba nina sala papa. Ina obondi mama. Bien. Merci, Nzambe. Merci. Ah, papa. Maman Santo. Ni mama beza la kia wa mwana mbali wa fandi yako. Taka nyeko ya fandi yako ndeye wana. Mama. Musanto. Limbi sangai na mabeyo so mwana na ngai awuti kusala awo. Azali mwana biso. Mais lokola ba délivrer été atteint mon stream a bevement nzoto na ne o mwana yo moni ya mama. Pardon mingi. Bosala makamba sali limbi sangai. Papa oyebi na kati ya ndako yo esengeli kopona bato yo koki koyamba. Pamba te Nzambe wa Mukubia sa kitisi mapamboli na kati ya ndako yo. Kasi Satana aza kotambola pona koyiba mapamboli wana. Papa. Lelo mama Nkengi afandi na ndako na yo. Ye wana to kotika. Papa, ndako o mama Nkengi afandi, ifo za ndako moko esantu. Ekoki kokota salite ata mukete. Nzambe wa Mukubia ko sepela te na ndenge wana. Kasi likambo te Nzambe wa Mukubia limbisi. Merci. Likabo na yo bayibi yango te. Merci. Zali chance pour te makinuki. Merci maman Santo. Maman Musanto. Nasadi kumona mwashi na ngai te. Mabela sadi wapi? Zali papa to silisa na makambo to yeli te. Kati to kusilisa yango ke diba kai. Ikusila. Papa Sanza soki na yaki awa na ye pona kuumela penza te. Na ye pona message Nzambe wa Mukubia tindi pona bolamu nyonso o ya sali yo pe kondimela na yo o ya solo bozali mingi te na mokili. Bato bazana kondima ya solo lokola yo. Pamba te bato ya mokili balingaka Nzambe wa Mukubi asalela bango apesa bango o balingo balingi. Kasi volonté o ya Nzambe wa Mukubi bato mokili basala kango te. Kasi yo ndimi lelo yo kolongola mama bele na ndako oyo po akende pa ya mobali na ye pe ozwa mama Nkengi o ye moko Nzambe aponeli yo ozwa ovanda na kati ya ndako oyo eza bato mingi te bazana kondima ya ndenge wana papa na yango Nzambe wa Mukubia tindinga pona yebisa yo ke apamboli lisusu ndako oyo apamboli yo lisusu papa pe eloko tozana ngo awa eloko Nzambe wa Mukubia sengi mama Nkengi akofanda awa sanza moko sima sanza moko wana oza ko te préparer pour na dot oyeko tikela biso dot et puis to pesi mukolo ya mariage mariage religieux il faut ça na kati ya ndako Nzambe na ngai c'est ça ngai moko na kopambola mariage wana Mama Musanto sakuluba mingi kadi mwa chance di wapi bandikala zela na sisa ko message ya Nzambe wa Mukubi tatuzala tranquille sakuumila mama yango papa Sanza message na yaki nango yango wana na kokende pe musika te tatuka noyi wa mulembelela ye wana oyo mubali oyo Nzambe
aponelaki mabele nanda asala ye na mokili ye oyo meme yango wana papa nayebi te soki okoki kobenga mabele mpo ngonge beti ye akende pai oyo nzambe aponela ye mpo mama nkengi mpe atikala na ndako na ye oyo nzambe aponelaki ye mama santo me namoni papa kanuai asapusa ye na mbula bokala wana abalaki nano te papa nasalaki na bamwashe papa ezali boye nabalaki sakomona ngai awa papa oyebi libala soki ezali mokano ya nzambe te makambo ezalaki ebele tatu kano azali wana bali basi ebele me lokola ezalaki mokano ya nzambe te basi wana nyonso kokufa na kokufa mosusu bakufaki te mama mosusu bakendaki na yango omoni sikoyo lokola nzambe aponeli ye mabele oyo bakofanda na ye ti bakonuna bango nyonso mibale mabele akokufa te akozala bien libala mpenza ya solosolo nzambe aponi yango tika nayebisa ye ya libusu mwangalola tobuti na ye bana mutuba kaka ntango akei na ndako ya nzambe wana balobi na ye tatukano ayi wana asali mobali na yo te mamu wana akei nakei mpe na bana nyonso wana ya mibali nani meta wana mama bali mobali ya soda akei soda akei na ye ya misato wana alekanaki oyo ya minei nakokuluba mingi te wana azeleki na makambo po akenda abale mobali ya diamantera akenda na angola na lunda wana ake kusala jamaa kati oyo ya mitano wana wana akufi na shida sida akufi na shida afuatira kamietu tiye yangu wana nasali mutu papa nasali mutu kadi mama akomoni ntango mosusu ozomona mwa moke azoninga na mwa moke omoni ntango andimelaki nano te azalaki mutu moko na kati ya mokili komelamela sango ya moto wana nini chijampa chijampa ntango nasala kokamata chijampa okoloba likambo te papa chichampa nini nango wana alufu na biso ya mpembe wana eza lokola bon mama natala nasuka zali wawumile te azali bongo tala si soki azali soko awumile ngana yakutala ye kuna ndako ngai mo mama sana nakoti na chambre mutu aza te biloko na ye mpe ezali te wana osakoloba nini wana osakoloba nini osakusala sinema osakusala sinema azali te me makano aye nakukenda wana osakusala dishima nakumona eza problème ya monene pe te problème amamu kadi ngai nakokusonga boye te nasalaka boye mwasi asali te nakutana kadi asali mwasi na ngai nakutana ukimisi ye papa nalobi azali te bona kosa mpona nini porte ya mobimele yango oyo nakokondima makambo ya boye te ayebaki te ke biso tokoyawa lelo oyo yo olibaki na ngai boni nayebisaki yo tozokende kuna tozwi maa mabele mpo bokende nzela moko ye awa ayebaki te oyibisaki ye te po anini nayebi po acini oyibisaki ye te nayebi ke aza kuna na eglise epai na biso ye na motema na ye ayebaki ke yo okoya kozwa ye na maboko na ngai donc ifo azala kuna kobanga na yo te papa mpo na nini ye alobi esali na kati ya chambre yo sikoyo olobi osali na eglise te na ndenge ye alobi ke aza na kati ya chambre atali aza te nayebi ke asi abimi akei na ye mpo lelo ezalaki jour asuka fanda na ndako mamu nalobi na yo soki namondi ye te makambo esali awa nakokokenda boye te atosika nazonga na eglise mpo nakende kozwa ye to ya kozonga lisusu awa oyo eza ndako ya bato kati mwasi na ngai ye mwasi na ngai te tatukano kitisa nde motema na yo kitisa motema nakitisi motema kadi nangi namona mwasi na ngai awa mabele awa nde siko tokozwa ye wapi awa sikoyo aza te tatukano mpona nini boyo papa isakuumila isali mbula mikolo boni Yo,
Zouke moi la maman. Zaba Primus, Zaba Sekele. Primus, Sekele ya Moussala. Primus, Souka ya Sekele. Mama leki ngomoni sikoyo. Omoni sika bino komisi ngai. Mama leki kolukela nga solution nga nalika musu ya koloba te. Na yebiso mabele ata yo moko. Okokai kotika ndako te. Okokai kotika ndako te yo penzo bimi ka ba omoni bato ba yepo bimi. Basala ka bongo. Bo mama leki ngala mo na bimate muta yena moso na ye. Na mama musa bango so ba kotika na libana na biloko tunga sikona bana na ndako na nambana. Ata ba yeko tika ye. Ye mwana moso ba yeko tika na sia yakina bandeko. Yo ninga kotika biloko lobitika na kima mbango na kelo benga mama leki. Bandeko nini boy? Kwa motenga kuya ni mwana ngana tika so biloko na para bango so pasala kaso mabe. Na tika biloko para bango na yako landa suso. Zambe na ngai. Ba église no ngana kolukela nga solution na libana. Oh nini boy penzo nini pa oye kiko sala mbela penza na kata ndaka nzambe mama musantu boy. Nina ngo boy. Nganzambe o. Okufa. Otiki nga kuna nzoko eno au. Mususu yo. Banakala nazo tuna mukubi yango ni o sambela kaka kwa yo yebe yo babiloko na bino wa. Mako. Ngai lelo nakaisi eko iya nakokufa mama tuna mama nanu ndenga za wana aisike muto ya memake na ndaka nzambe wana puke makambo ebe sala yo solo ba oyo kuya muto na kusantiri ngale yo sala na kata ndako na bino tango yo mwene mama na zoka na biloko okupekisa te po yo yamba yo kubena ngaku na molera tangi biloko ngana molera tangi biloko tufandi wana yako tuna shamba bo nande kuto ya ngana nzambe na ngana landete ngande na epano mako yo tuna ebiso muto ya memake na église wana nde na ko chauffer ye papa na journal lelo yo ka papa tala comme na nini na comme na église ko ezali kambute ozomona yalo banoka ka mama parce que na koni mate siko batona baikuna na sima donc désordre bimindo nganga na siliki le ayibiso kaka mutu wana ngana mone kaka lelo donc likamuna na susina tuna mama na yo azalaki na mama kambo ebele azalaki na biloko zali kobunga ye papa na bino misala ezalaki malamu te bazosambela eske nzambe asalaki te na kati na bango likama komema na église wana eza nango likambo te ke ekende komema makambo boye oluka osozala likambo te napandakele bosoli bana nange ebebaki yo mtu emainga kuna yo mtu emainga ozoba baninga mtu emainga na makio yo mtu emainga kuna eza likambo ya komema te bona memaki kuna misala esalami te misala ya lipiki bozwi te lipiki yango tosiko libana nange kufi papa ezali mama leki wana osoba mukela kokoma na tribunal nzoka yo mtonga mama kuna mama mama aseninga boye mpona nini na kati ya libota na koloba nini ngai makoko bino boyeki mama wana te nga mama ntango nayaki na ndako ntango nakuti na papa likambo nayelaki yango wana tinga nakuti epa mama wana nga ngale kolukela nga ka solution nga na nzambe na ngai obongisa nga ka libala na ngai nzambe na bino boyeki mama wana te ntango nakuti na papa wana mama nayelaki nde likambo wana parce que nga nauti na ndako mama mosantu makambo nga nayoki kuna yango wana siko nayaki ke nayebisa wana papa bon mpona olobelaki ete makambo nini oyokaki kunani mesiko nde nakutaki bango bavandi bien na papa bona ingaki na oloba likambo ndenge wana nga nebeki makambo to ekoma na niveau oyo moso likambo ezali tokuti tata no avandi mpenaki okoloba te no boyebi mama wana te nga nake pa mama wana mama na farceuse mako na ndenge namonaki bandoto mabe place naovanda wana kamarade alakisi nga mama wana mpona akobongisanga mwa moke tovandi na mama mosantu wana tobandi osola na ye aza aleki na mwasi mama nkenge te apembe te aza pembe papa akendaki matadi te akendaki matadi papa na bino bon ndeni nga nayebi papa akendaki matadi akendaki na mama nkenge te papa okoloba na yo na kati yo na monoko te papa na ngai ata yo moko ngai nakei kuna epa mama na bino azoloba papa na bino ake matadi ake na mama nkenge yo so mona mpenza bakamata ntabanana oyo matiti oyo nini basangisa place moko bavanda ntango nalobaki bakendaki pamala yo sepelaki te bongonasala te ngape nasala nini po yolobaki nabaka bakendaka mikolo etikali moke biloko ni yo mutu alambaka biloko ne mutu usolamba te nga na ngai nasala nini yo tunaki nasimba biloko te yo tunaki nga mpo bakende kasi bakenda batuna molimo batuna nani makasokomaki batuna molimo nasala papa batuni molimo nga nayebi te naye koyoka basi bakei osepelaki te
kasi basi bakendeki na maona sala nini bana bakendeki yanga bakeke ko balibala ngapa bana tene bakende bango baba satu basala kama sumu tendenge ya kosala disumu aso mubala muninga mako navande pa mama wana tobandi kosola mwa moke boye namoni batoke na porte lekine wana aye bayambani bauti matadi siko mama musantu wana bi nanga no leki excusez zala na libanda na temi na libanda na bando seka makasi bon je m'attendais pas que mama musantu wana koza na balangage ya ba cop en tout cas cop na ngai simbi cop na ngai simbi azo sepela na kata ndako ça m'a pas beaucoup intéressé mais naoki na dialogue na bango batani papa Sanza ngasi kona koti muto nayoki batani papa Sanza nde bakendeki na matadi ndenge papa Sanza akomaki zoba na ye mama kenge wana nzoka azalaki na matiti oyo ateleki papa Sanza na biloko na matadi masasi ngana yo koki koboma ngai koki koboma ngai masasi oza mwana mabe yo pe ataki nini atie matiti masasi makama ndeko ko badaka ko yo yebisa ngai te lika boyo ko balika ko makina unasuka to yo yebisa ngai masasi ina panda kama kuna ndoka tasa tasa ko kama biloko ala ko telibala kuna ngana tikala na ndaku na ngai Pono usani ngabe mwana ngai. Usani ngabe ngai. Na ndenge nakuta kyo na papa ngana ibaki boza na frère. Ko kai ko lobate o so moni ba biloko ndenge wana. Usani ngabe pona nini ngamba mama na masasi ya solo penza. Mama na nganzambe na ngai yo oyo nini boy. Henza mama kama na seko ba mwanzo kwa boza matiti na bino. Bobo langu saka bato ko bisa bangi. Ngai yo nafuka minzambe na ngai. Soki panda nzambe wana ngana kenda nzambe ngana mona ki matiti. Nzambe na nga zwanga kaka. Wa mukana nzambe pa mona na kate. Na mona kite. Ngana ebiso to ke kuna kaka. Mai kaka. Akamata mai apamboli matiti wana lobake langu saka utaki wa. Na mona te na mona te. Mako kotanga bakisi matiti alobike abimisi matiti mususu alobike ndambo itikali kuto ngoyo atie nyonso te. Pona nini amonaki déjà que non papa Sanza alingaki déjà komaki zoba na ye mata mposa ya mwanzo ko abombaki ndambo wana mususu asante na mukilio yo mama ngai bande kungana ki mawoye ko sala ye lisusu mama ye oyo ko nanu mwa mawali lisusu abio aisi yana bi yaya yo pe lisusu vraiment que nous voulons ka tatuka noy tata wana ya mubange tapango pe na tika ye baisi ko nanda ako bala mama leki nai mama musadi lokola mubali nari atambulo kati babala abala bango mibali ako bala abala yote ona na nzambe na ndongwe yo ka cheki nga mama cielo ako bala ndio yo mutsu ngana za lisuku ngana mubali nanga sanza mubali nanga mususu mambo nganu sheza kuna ngana kele ko senga ngo nyosu wana na kotika pe boyete na kotika boyete pona moni ndenge na koloba na lipota te na ebite parce que ya mokili ekotisinga mama ba place bele ngai nani luka kuluba ngana kotika te ko bala bala mweza ya ye so ika libala na ngani na bandango na pass na zero loko tena mbali na ngai nzambe mutakupesa biso solution ngani ngana ebiso ko vana nzambe ndio asola kupesa nga solution to ko sabe neven ngai pa na bana to ko sala yango na sengi na nzambe ala kisangai wa muku ozo sala ya muku wa muku na zo senga na nzambe penza ala kisanga makasi ne loba mabolongo efuka bela ka nzambe na ngai te santé chérie. C'est bon. Moi aussi, je réciproque. Ok. Chérie, comment? Bien. Alors, on a beaucoup de bien. On est quelque part. Non, kasi ndenge no yebi ngali akibente. En tout cas, mon akide ndenge vraiment on lia dans ce plan qui était. Nazalaki nde cassé. Bon, il y a ça ndilo la mbani pour lia bien pour le ndenge na mona ki bongo en tout cas ngala ki bien te. On a nit muto sécurité nganga bongo terrible. Chérie ngali ngilo olambela ngai pundu batia mbisha ukauka. Voilà, problème exact. Chérie c'est là na yebi. Webi chérie ngaza ne kila nalia pundu te. Oui, bana babota ngati na komi na aja boy. Mais moi c'est libosa le senga pundu vina ngizali yo. Oui. Pundu olambaki mukolo wana. Tabina meka na meki boba. Ah, c'est terrible. C'est ça là. T'allais quand avec un petit. Non là mais le comment? Chérie wa moto na art culinaire. Mais on a vraiment ils allaient à Kobota. Quel est ton secret? Secret l'accent na misat mitano. Donc yango kaka. Loboko kaka. Ah, c'est vraiment en tout cas.
nandimaki te ondima te ndeni eza kaka ngai chéri oyebi nayebi te yo ndenge olalaka vraimen je te enfin na comprendre nango parce que osalaka mosala mingi pendant la journée kasi mwasi nyonso na ndako ata yo moko ifo osalaka mosala ndako na kotikela yango nani lokola ngai naza mpe ngai moko na butu soki tolali oyebi ngai alalaka te natalaka yo wana ozoronfle sérieusement ngai otalaka yo naronflaka mpe mais pourquoi pas mais ngai nakengelaka yo te ngai nakengelaka yo ozoronfle na kotala yo mais quand tu ronfles non nakodérange yo te quand tu ronfles naza koadmire yo naza kocontemple yo donc figure na yo koyepa na ngai ngai nazokasa moto olali oza koronfle oza koderange moninga te yango wana ozozopongi te figure na yo mpo na ngai na monango eza miroir d'amour oui donc chéri kolinga oyo ngai nalinga yo ko me bandeko nango tobotama mama motala moko nalinga bango na ndenge wana te ninga naza mwasi na yo ata yo moko ifo olinga ngai osala intere nyonso ya kolinga ngai dokomi sikoyo nzoto moko biso mibale donc toza na ndako ayo tokomi moto moko te c'est ça fo olinga ngai makasi chéri sans te flatter omoni ndako na ngai nekomi décor ya ndako échange décor ya ndako échange donc banda yo ya awa makambo esikoma impeccable kolia malamu chemise oza koserenga ezali kote koserenga ete mais nakomona komo sere mais oui kolia malamu kobongisa ndako makambo esikoma très bien donc namoni ndako nondire banjelu bakita awa ngai moko naza nanu mosato bongo ndeni banjelu nde bazobatela biso awa te oyebi chéri na vie nangako donc soki nazwaka mochi lokola yo te nayebi so nanga vivre longtemps donc mpo na ngai ko bakotia basi nyonso mokili awa moi je te considère comme la femme la plus belle de toute l'humanité oui sans choix vraiment bon nayebi ke susi na yo ezali kongo tunaka makambo ma mosanto olayela yo kotiko na ndako susi ya biso mibale nayebi kongo okomba na question wana oui ozabi kokopose oma mosanto ngolaki na ndako mpona makambo dote mais wana eza makambo eyebani te bongo sikoyo ekozala so question na tout le point chéri je me prépare en conséquence donc tosala mariage avec beaucoup d'honneur avec beaucoup d'amour ekozala bien mais ngai nalingi opona place ekozala ngai tokopona place nsima te liboso dote lokola mama mosanto alobaki ke tosala nano makambo ya dote soki tokei kotika makambo nyonso epa mama mosanto wana toprépare sikoyo ndenge nini tokoki korecevoir bainvité tout ça wana koya nsima enfin si ça dépendait que de moi yango ezala teke napesa dote après mariage après donc naozala nyonso mariage esalabaka mbala moko ozomona chéri mais namoni dio na bino mama mosanto bolingani trop mais ngai azalaka na envie na ye base na yo c'est très important chéri povo likambo ezalaka important na moto ezali ngai na mama mosanto oyebi teki mama mosanto azaka nazwa to on continue la voilà oyebi ngai na mama mosanto zela voilà tala ngai na mama mosanto toza tata moko mama moko aza grande sœur na nga propre omoni ntango ye azwaki révélation na ye wana akendeki kosinstalle quelque part mais aye kozwa ngai mpo azalaki na besoin ya motu moko asalisaka ye lere nakei kuna ainitie ngai mpe donc sikoyo ye azali wana mosantu mbala misato ngai mosantu mbala mibale parce que amonaki moto mosusu akako kozala ne pembeni na ye te moto azali pembeni na ye ezali kaka ngai yango wana sikoyo ye azali wana toza bato mibale na mokili mobimba oyo bazanga masumu ezali ye na ngai bon yango maka mingi tozalaka toujours ensemble mais oyebi ke kolonga ngai na longo epai na ye donc ezali problème moko monene parce que akomona te nani yango akoinitie lisusu mpo bazala ensemble donc tout le temps il faut nazalaka pembeni ozaka maloba moko vraiment esepelisaka ngai vraiment nalingaka boye moi j'aime ça so namoni boye mala courage chéri oyebi musicien moko ayemba en amour ya pas de calcul oyebi ko nabi ndenge wana yo moto oyebisa ngai ototona oyebi nayebi te me yo oyebi tobeta liso biso mbala ete obi ndenge tozovivre bo bacouple eza ebele oyo bacouple mosusu ezali officiel bacouple mosusu ezali officier mais naka na souci moko est ce que yo mwasi so bozovivre mobali officiellement te osala ekobo te yo mobali so ozovivre mwasi officiellement te osala ekobo est ce sera péché te chéri wana bilelo eza péché te
Bon. Ce que vous vivez là, moi, si vous pensez les bons, vous besoin de vivre quand vous ils ont péché. Il y a banité, ils ont péché. Mais, ils ont quand même na yote. Ngai yanga na yo ezali mokana na nzambe parce que yo moko mona ki ba révélation ndenge ezalaki na matadi. Yo kaka so balakisi au moins ne yo. Yo pe balakisi mobile na yo ye. Bongo siko ya biso ezaka mususu ezali o wana ti. Ah bon? Ya biso ezaka mususu en tout cas. Yes solo. Chérie na maloba, vraiment. Tout ce qu'on a dans un comme la même ça ya bien te. Donc ngaza mobile liboso connaître na vie na yo. Casse. Ah. Mais dans ma tête, je sentais une différence, chérie. Oh. Chérie, c'est quoi encore? Oh. Mais tu as une solution comme si on roulait là. Hein, maman? Enfin, excusez-moi, peut-être on va dire comment on va retirer parole là, quoi. Redresse-toi un peu. Makamouline. Ouais, chérie. Au moins, les choses là, moi, ça me fait de la peine. Moi, si la linga, on a la mission là, chérie, c'est quoi? Makamouline. Mais explique-moi, explique-moi. Voyez, copier, non? Ah! Ndenge chérie, redresse-toi un peu. Zongo. Ndenge non, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Tiens. Alors, Biso le monde est méchant. C'est Biso très méchant. Pourquoi Moutoka ko sala acte nenga wana? Non, chérie, cesse de pleurer. Bossana. Ça c'est le passé. Non, bossana yango. Ngai. Toko na sina lingayo. Naku. Nyoka makamyo nyoso wana te. Donc ozali wanga ya motema pe ya mabanzo. Ngai na yo tukokonda ti mokolo ye mokolo akokabola biso. Eh chérie. Cesse de pleurer dit. Nasila lobaki likambo ya mbongo oyo. Bambongo kupira mike boye eza yango te. Il faut que senga bambongo ya minene wana, babia minene boye malamu te. Oye mama, merci mina ndengo lobeli ngai. Mbongo kwa bazopesa mbongo mike ko bango bazana pasi. Na kati hôpital oyebi ke bato bazana malade. Kasi bato pasi nde na yebi, bato pasi nde bango na bakubimisa pe mbongo bele. Pole wana oke koteya. Oteyi mutu azana pasi to mwana na ya zobele. Olobi na yeke mabonza, faut pesa mabonzo ya solo pa ya nzambe. Bakubimisa pe oya minene. Il faut que signifie bango ke bambongo ya mike bazopesa eza yango te. Mama nazoteya penza. Ngana zokoteya ozali na pasi, ozali na malade. Pesa oyo nyonso jo ozali nango nzambe akobikisa yo. Soko ozopesa mbongo na mitema mibale nzambe akobikisa yo te. Mateya koteya mateya ya mama balongolaka ngai. Mema ta oke pa nga na teyaka bayebisa ke vraiment moto na yo zoteya mama. Siko boye tika na yoko kena hôpital yango akingasani. Kende koteya na mbinza. Hôpital moko za na mbinza wana bana mike bakota kabana baiza nani za pédiatrie. Na moni ke kuna bato mbongo bakota ka mingi. Obana okende teya kuna. Musa kuna na moni ke mabonzi ko yebele. Merci mingi mama na okende. Et puis na poko ya na pesa yo adresse moko boye na kende ki matanga quelque part na kuti makambo moko ezalaki wana mo ba discussion makambo bandoki wana obanda koteya kana balabala na kuna mwingi balabala ngo sana bato moko ya mbongo ebele obanda koteya na tongo ba 4 ezobela bande ko nzambe alingi bino mingi bona muka boye pa nzambe ozopesa pe adresse na biso mbala moko ya merci mama omoi na beach kuna na beach ngobila ya moni esika basi o ba chanjaka bambongo wana bazalaka voilà obanda koteya kuna na ba 10 heures oteyo sengi mabonza kuna ndete kozwa mbongo ebele mpo ba changer bazana mbongo merci mingi mama melonga na lingina senga funa zala tana bana mibali tanga nazo koteya
bana bazokobeta bichako wana vraiment pourquoi bato nyonso bakozala kirie mpo batala kote ngai nazokoteya mpo nga moko nazokoteya bazomona bato mosusu bazomona net nazoteya te au moins ozala na animation moi bien donc wana vraiment tokozala na mbongo ebele nakozwa bana mibale wana sikoyo ozomona soki ezalaki ata bakupira minene mbele tobiki awa te merci mama après bible mama obosali bible na ngai bible nakendanga nango poso elongwa nasalenga mwa remarque ndenge ndini passer mobima bible na yo poso elongwa osomelanga bible mosusu kasi bango bandimi nde moto bakosomba te na poko na mayanga nini nakosenga bible na bandimi bapesa bible moko bongo nasenga bango mpe mwana bon tiana na mbongo papa merci oyokani te nakoyanga te na poko wana napesa yo nakoyanga soko nakuti koteya mama ifuna komela yo te bo merci mama fo salaka bien baninga mosusu bazotelenga na misala eza te me yo tala mosala ozwi ya monene bo ndako yango ekomi kamwa calme likolo oyo batino bazokoma lisusu te obenga yango baclient ou bien bakoya bandimi kasi te bazoya te na ntongo bao bayaka na ntongo bayaka mpona barévélation mpona lisalisi eza lokola bato bayaka mpo baguérir bango te maintenant je crois que nakoko recevoir bami me baoyo ya pokwa wana nde eza liyangani te na pokwa bakoya na bango liyangani te babitoko oyo longolo tia bakiti vraiment lokola ngambo tunasomba bakiti te bato batalaka babitoko bakoya parce bato apasi bakoya kaka bango nyonso bazali koya oyo azalaki maladi esili oyo azali koluka mosala ebandi ntina moko mpe baya na ntongo eza lisusu te bakoya kaka na bapokwa wana me yebake bamosusu bakoya kaka oyo akozala na pasi mikolo bao mpe bayebi nano te ke église ezalaka awa bakoya na ntongo efana recevoir kaka bamontre mpe pile batiaka pai wana oyebi lisolo wataka nayebisaki yango mpa ya koko na yo koko no makaya nalobi ngabi na famille na bino bokomi soki na mama mosantu tiko oyo eza likambusi monene oyo mabita kasi eza chance te oyebi kozala na moto aboye mpenza na kati ya ndako eza likambo monene ata yo ofingaka ngai wana siko bakamarade nanga bazongaka awa oyo moto oza kosambela awa oyebi jour mosusu groupe ya badocteur baya kotala ngaka awa misisonzo toyaki epai na yo on était un peu de passage mais vous étiez en train de prier oui bayaki boza kosambela voyez te wana soki nazosambela ndenge wana bato siko bata ndenge wana soki bakoti awa bavanda na bitoko ata yo moko bango esala nini sikoyo babandi tatu wana bino na baage ya boye olie bavandaka na bandako na bino kokatisaka babalabala minene me oyo eza danger public soki batuye naka na ye te bino boyebaka aza mwasi ya libala boyebaka ngo nayeti falanga na ngai tatuleka boye falanga nini wana sokoyaka wa ngai nazoki falanga na yo nasala likambo na yo te okupesa ngai falanga na ngai nasalia wana sakusilaka mwasi wana sakuya te sonzo pardon alimbisa ngai zela nanu mpo na bandisi ko misala yango alobaka si makambo yango awa te bongo aloba na miso na yo eza makambo ngai naza mobali na yo alo makambo oyena ngai nayoka te mobali epai ya nzambe ezalaka teke mobali biso nyonso epai ya nzambe tozalaka baange oyo eza makambo mosala na ngai ya nzambe nasakusila $500 na ngai mokolo nasengaki osakupesa ngai yango te nasakusila mbongo na ngai nakokenda te nalebi toloba ngo na malembe tatu salikama malembe lisusu te oyo eza ndako ya nzambe makambo nyonso soloba wana nzambe okupesa ngai lelo te yebisanga nano rapport nini ezali na $500 na ye oyo aza koloba awa soki makambo soki ya mwasi soki makambo nini eske okoki kotika biso nano tranquille bino kotika bino te nalingi nayoka makambo wana $500 na makambo ya mwasi mais lokolo oza wana siko moyen toloba makambo yango eza te yani mutu kena juste kene yeikoimwonekala banga oyo troisième fois namoni awa aza juste te ndengeni yo yebi makambo yebi bato oyo natiaka maboko na mutu oyebi aloba ngo sikoyo ukupesa ngai falanga lelo oyo tatukana problème mpe eza nango te soko mwasi asali te falanga lelo okobima tatukana problème eza wana yango oyo zakusakana te problème eza boye ngai nakoki kopesa mbongo sikoyo te nakopesa mbongo sikoyo te mpona tuna nzambe na ngai wa mokubi ayebisa ngai nazongisa mbongo to nazongisa okau nazongiseli yo mbongo ata mwasi na ngai sonzo tika nano oyosaka na ngai tala mwasi na yo akoya soki nazongiseli yo mbongo
et que moi sinon ayesi malobi mama kene ko tika ngepango baina nga siko ngana kusala ndenge nini soki ozwaki mbongo na ye pona mwasi nazwaki yango yo ozalaki $500 katuka nwa itala na pesi yo sikoyo mikolo mibale sikelanga mikolo mibale ata mokolo moko te ata miniti moko te na silingi ka falanga na ngai kopesa ye mbongo na ye akende sinzo yebe bandela makambo ndenge ezali oyebiteke kosalisa kosimba bible eza likambo monene kosoba message mpa nzambe eza likambo monene nazala bamenase mikolobademo batelemelinga mabe ifo nasambela makasi demo mosusu naza na kati ya ndako eza kaka yo sotonikondinakendela nito obongisa likambo ngai na ye otingani kaka wana eza ndako na ngai na kovanda soki ozwaki mbongo na ye zongisa oyo epeza place kobala nasala kobala mwasha wa te nadingi falanga na ngai ebima lelo falanga ezali te nakobima te Alors, mais faut foutre. Maman Batio. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot? Nzamba kumisa mama ndeko. Faut les ramener ma belle. So dans la posa au lieu lobby. Nga nazo kenza so makomi kuna na teki penza mazo pambola penza. Na ozonga bongo te. Il faut kana te. Na yebi ke il faut ya malamu. Moi de bana usali ne fende nazo kanzala. Et puis nous allons la pommer bien moitié. Au moins qui m'a entamé n'engagé. Nous allons la bien, nous allons la lali penza du rangement de l'homme. Quand on a boutu la minute, tu écoutes na tongo. Bah il est ça, tu sais que la lali. Tu sais que na zola. Oui, bien la musique 11h30. Tant on a la musique na boutu na lali wana. La zo, luko na zolo ta, luko ni. Na zo na miro luko ba ko be critique mu luko zo ko makam. So la musique na tali na zo mo luko luko. So la zo iga pongisa nini boy. Na la musique na bondeli wana. Nalalika abwe nazomona na miro ba komi personne ne peut séparer ce que Dieu a uni mbala kuna lamuki na lamuki bela tali na moyo loko nazuka bible na tangi nazofunga na Genèse nazotanga kaka na utanga tina sena bani kutanga na tangi donc na tangi na sujet makama divorce ba ndinga zamba salaki mo sina mobali ba za réponse na ngai parce que nazai ko lela ngapi ba bondi ngo pe sali tina suka yango esile loko moto zomona te ngapi bona ka za réponse li bondi lina nzamba fuka mina ifite na kana sekuto zo ko ngana butu na sai cassette na butu te oyebi mabele oyo tolobaka o nzambe azokanga te satana apesaka mbango me ya nzambe nayebi so okanisa kutu azoyoka ngai te yaye eyaka malemu antuka nakumisi nzambe mpe nga nazosepela ndongo oza boye mabele mikolo ekoya mpe naza kolinga nano ovanda nano ti obanda ya koteka kuna ya nzambe ovandi no ozoteka omona no eloko moko te nzambe akotika yo te Alléluia, ma sœur. Bon appétit, hein? Merci. Oh, très bien. Très bien. Ah bon? Madame. C'est bon. Donc jusqu'à présent, ça a convaincu que ça a moi si alors que vous voyez bien que Pasteur, merci beaucoup pour la gentillesse. Hein. En bref, moi si je n'ai pas mon sous. Ce qui n'a pas lié à là, ça risque de poser des problèmes sérieux au niveau de mon foyer. Je vais excuser. Odinga ko lobo tsike mo ni mama le botiki ya biteke ngalo tsaka libala ayebi yango te oza pe na courage ko lobele makama mwasi na yo asana mo mwasi na yo so eloko yo so bosa na sanza yo sala wale za dictateur ozo ba te sala dictateur ozo ba mote on est dictateur te on est des révélations ya nzambe libala yanga na yo loko ezaki révéler na nzambe te mo to vanda ezalité ngo sala ba révélation oh vision oh révélation oh bobi ngo sala makama mingi Oui, on peut dire que Nzambe. Mais ma mokano ya Nzambe. Comment on ba révélation, comment on ba vision. Donc ba révélation ya Nzambe. Nalobi na bien que ezali mokano ya Nzambe. Et puis mokano ya Nzambe ba sakana na yango to bien bien. Maman, salo lia kako, fufu pe yango. Lia nanu. Ozo lia ko loba. Si sana ko lia mama.
ye mama leki soki moto azobunga nzela ifo kolakisa ye nzela parce que soki azokwea na mabe biso toyebi vérité azokwea na kati ya masomo soki abebi abungi nzela masomo wana nzambe akotangi na biso parce que azola na nzela mabe mpona sembola ye parce que azola na nzela mabe nabungi nzela te ya yo mobali oyo nzambe arevele mpona yo tatukani ngai namonaki yai meme na ndako koluka yo po azoyo bokende mpa na ye ule mali tala nazoyebisa yo ondima na yo te ke oyo baloba na yo ke mwasi wana oyo mama kengi wana mwasi na yo eza makambo lokuta koma lokuta mosantu wana aza mwasi moko mosala nekaka yango wana oyoki mama mosantu wana epi kosambela ngomba kosambela wana eza kosambela lokuta po bazala matiti batiaka bakisi batiaka mibali na babiloko ne balobaki nga nalambelaka yo te misutu kaka ye asalaka nzoka bayaki nde mission momba ayaki na kati ya ndako nanga lelo yo wangani ye ti boke matadi atiela bakisi na babiloko elangwisi yo oyeko po bokoba libala bino mobale eza makambo lokuta te oyebi likambo masasa linga kolobela nga na yo likambo masasa linga abaki nana aza na likambo kolobela bino aza likambo kolobela bino likambo ngo yango nga nazo yebiso lelo ondima te me nayebiso oyoki yango deja na matoi na oza mokolo kende koreflechir masasi mwana moke ayebiso likambo yo mpo ondimi yango ese masasi ana espérance na vie mwana moke mwana azoba babikisaka famille ma sœur posala tu osambelaka mingi donc oza na esprit mabe eza wana na nzoto ozomona ozoba eza badouleur ya vimbi osala jalousie ozomona esala effort tatukanwa eko nzambe batia bino esika bovivre mpe malamu naza na posa na ye te mobali nange eza yo ya tatukani wa ye te epe naza jalousie na ye te nakoki mpe kozala jalousie na ye ata mokolo moko nalingi ye mingi na bolingo ya nzambe ye nde asalinga mabe me nga nalingi ye kaka me mobali nanga nde yo nga na posa na ye te naza na problème na ye te oyebi yango bien ke soki libala yanga na yo ezaki révélation ya nzambe mbele tobotaka ozomona okoza révélation ya nzambe toboti te mwasi oyo azali na ndako sikoyo elata famille oza révélation ya nzambe oui oza sûr oui ke libala yanga na yo ezalaki révélation ya nzambe toza sûr oui me ozokamwisa ngai eloko nini memai nga na yo mpa mama mosantu mama mosantu nga nakoteki na ndako na ngai obosani yango bino nde bomengai epai ye asambelaka bino bomengai kuna lelo nde bali kowanga na ye nawangani ye nawangani ye motu te nawangani mabe oyo asali oyo azosala po azosala na sembo te epuis soki nga na otoboti te oyo oyebi yango malamu te oyebi ntina nini nga na otobota te yango nde memaki biso ti kuna oyebi yango malamu tozongisa su diske yango oyebi yango malamu ezalaki mokalo na nzambe te bon ma sœur fermons la parenthèse oyo nga nayelaki yango wana te nga nayaki awa parce que nazwi moto oyo akosomba ndako oyo banga nazali toka ndenge ndenge toteka ndako wana ti kasi nazwi acheteur apesaki prix andimi akoyebi nanga boye mokolo azoba liquidité en espèce akoya na ngai na ye tokoyepa na yo tosali acte de vente tosinye biso mbale yake totikali kokabola mbongo moitié ya mpo entre acheteur mosololika bilo mbale nalobi na yo mpo transparence ezala nakomema ye awa akoya awa oyoka mpe prix natekelaki ndako okabola moitié tokomi kosambela so tozosambela ifo bosembo mpe ezala te ndenge ya kopesa mbongo ekolakisa nyonso tokaboli ozwi ya yo nga mpe nazwi yango mais le fait nakomema ye ayawa eza bosembo te eyalaka bo bon ma sœur oyo lokolo so langwe na yo ekoma kokomi bobaloli bozongisili botika na nkombo ya yesu yokokee na yesu me kobosana te oyo nalobi na yo bondela mpena nzambe yo nde bondela makasi ongo nzambe alakisa yo yango nalobi yaya mabe soki ozobona motu likambo alingi koyoka te tika ya bunga mpo na kati ya bibilia mpe komama soki loboko oyo ozomemiso ngambo kata yango bwaka boye okangami kaka okangami azolinga koyoka te aye lelo azoloba ateka lopango si lopango wana asomaka wana bambongo ya bamagie mbongo yango magie akolia yango te soki ekomi ya pa mama nkengi bango baza basantu bapamboli yango bale osala bango eloko te ongo bilamba na ngai alataki yango esalaki eloko ni mpo bango baza basantu oya mawa nini bando bandi ozali kolia bien oya yetala loso bana na telemi kaka ozolia lia boye nazolia mali naza na kobanga te nzambe asa répondre ngai naza nanga na kobanga te nzambe ayali ata nsima mbula boni akosala misala lelo
kilini ye mpenza komona sanza mpenza mbala oyo akosuka namela ndenge bibi na ngai kotambola sanze melanga tabitabe voilà mes amis. En tout cas, mamie, tu vas aller au temps bien. Là, tu n'as pas pantalon. Il faut la somme là au talon. On a pizza. Il faut la prendre au temps. Bon. Elle est beau. Elle colope na moi na kokate. Elle pas passer pas. Donc on est bien madame. Voilà, il était pas. Ça va coûter à quantité. On doit cocater. Et obandi lisusu zemi kaka na ebandeli nakovimba mbala moko kotika makambo te osalaka ndenge aza te na ndako aye nano te me basalaka zemi yango boye te zemi ade moti yango monene boye bongisanga ete yaya bongo sikoyo okomi koloba kaka makasi nabongisa eloko nini donc yo ti motema kokofanda kaka na ndako oyo osoli lino libala yango yaya moto azolela mpenza mwana manchanga boye nga na tika ata yo osio ndimi azolela mwana manchanga ata yo moko tokokontinue na makambo oyo ti wapi quand même lokola mikolo nafandi na ye mpe nabandi kolinga ye natika kaka boye donc yo olingi entre temps na église oyaka lisusu te contribution na yo otiaka lisusu te bato bamonaka yo lisusu te wana yo kofandela sikoyo mbongo awa mbongo asuka nde ezali awa te akoya kopesa te ndenge tozi toyokani il faut sanzo ekosila te akoya kopesa mbongo eloko tozoluka nde doti te kasi te doti ezoya na mariage mpe tokosala navandi mpe libela mais entre temps quand même mpo asala makambo wana mbangu yango wana omoninga sikoyo azoluka mwana eloko akoki kobanda nango ezali doti tosali mpe mariage religieux wana ndenge nalobaki nga napamboli yango esika nakozwa nde mabonza yango wana oyebi ke tatukani wazo ya komenase ngai mpo na mbongo wana mabele aboyine kokende na libala wana lokola likamwa ndoki bosiko yo kofanda nga nakozwila wapi ata yo moko mpe mbongo yango mpe yatatukana yo otiaki wapi le mama kulutu abelaki yo kati le mama kulutu abelaki topesaki mbongo wana mama leki te biye avion akendelaki na mboka azwaki na mbongo wana te donc siko mama kulutu angaza mama kutu na nga moko yaya yo obosani mbongo topesaki nde mbongo tozwaki epa mwana mobali wa mozati te oyebi yango te ye wana mpe amuzati ayi koluka yo kuna likolo kaka ya mabala yango wana otikali kokosa ye kuna kobalana siko azoya koluka yo bato mbongo tala ndenge bazoyaka kuna ozobebisa nde chance na yo te yo kanti suka mbongo nde ndako oyo nga namonika tosukisa kaka bavantire yango awa ozomonake bavoitire ezoya kuna otali kaka suite kuna na nsima moyen te bandimi mpe nzoya oyo mpenza ya mbongo ebelebele wana bazoyaka kuna makambo eza na église oli ozala ta wana ozwa ta mobali no mosusu oyelika tuka bino Chérie. Maman Santo. Mais chérie, n'est-ce pas Maman Santo terminé? Vous pensez que c'est papa na yeka sikuli. Mon on a mis dans exemple. Na zongi juste ma pona baki, ça la so biloko nyonso yo senga ngai. Yo mo raison na zongi li awa. Mutiko yo mutu na lobi no kende o memelanga biloko ko na kolia nini tiko na zoko kalanga kolia biloko nyonso. Ça la patiente na kosomba. Ukanza siko makambo nga mtu na lukaki yangu. Si yo mtu luki yangu. Maman Santo bon. Papa. Nakotala nde bino ti. Naluka na eloko moko ya. Pona komela? Oui. Te eloko te papa. Naza nanga presse awa. C'est quoi chérie? Sanza po. Sanza awa. Elle s'est calmée? Tikanga. Na osombelanga raisin sikoyo nazokokolia te eloko moko te
ata yo moko nakosuka kaka bo sala okende nano mokosombela ngai nano biloko wana soki bato mzeli sanza wana je suis d'accord natikala ata boye oyo mpenza mwana bobota wana kanisi ekozala abraham bamosantu awa ekóma kaka boye donc nasalaka gymnastique ya mikolo nyonso oko eza libota liboso mpo nalengela yango ozomona papa soki okoki kofanda mpo banda mpe na ye awa nayaki na message nzambe atindaki epai na bino awa chéri ça va ese calme oyebi ke mikolo mobimba kaka na osanza ata mbala zomi yango nalobaki osombelanga baresin wana oya nango me yo nakosomba naboyi te aningi biloko wana te tokanga miso tobondela mpo nayaki pamba te awa ezali nzambe wa mokubi moto atindaki ngai awa message atindaki mpo naya kolobelo yango wana na ye na yo merci nzambe wa mokubi tata yo moto olingi ngai mama mosantu koleka mosantu mbala misatu tata natamboli pamba te na ye na message oyo otindaki ngai epa ya papa sanza na yango nasengi yo moko tata ozala kati na biso po ete motema ya papa sanza ezala dispose mpona koyamba message oyo otindi azala na botosi ndenge atosaka banda kala tata naza na mingi ya kosenga epai na yo te kasi nalingi nguya na yo ekita awa otinda barevelation na yo alo Sanza Gai Nzambe na yo Nzambe wa mokubi na kiti mobimba na ngai na ndako na yo pamba te ozali na botosi koleka bandimi na ngai nyonso ozali mondimi ya yambo oyo aza kondima makambo nyonso oyo ngai Nzambe wa mokubi nazali kosenga na yango napamboli yo lisusu kasi ngai Nzambe na yo wa mokubi nasali yo mpe napesi yo makambo mingi ya malamu mpe ya kitoko mingi na yango bandimi na ngai baza kotelengana epai na epai nasengi na yo ete lopango na yo ya masina okoka kopesa yango na mama mosantu po ete asala etonga na ngai po ete bandimi na ngai bakoma kosangana kuna mpona kokumisa kombo na ngai alo ke pie merci nzambe wa mokubi nakanisi yo moko lokolo kitaki mobimba na yo awa mpe olobeli papa sanza azali mutu moko aboyaka makambo na yo te mpe ye moko ayebi ete epai nzambe wa mokubi discussion ezalaka te tembe ezalaka te azali na kondima ete manso mawuti koleka awa ezali yo moko moto okitaki awa na nguya nyonso merci nzambe wa mokubi papa sanza uza na chance mingi uza na chance mpenza mpo nga nakanisaki ndenge ayi kolakisa ngai ete naya awa nakanisaki ya kopesa ngai nde barevelation me ye moko asili kokita awa naza na commentaire ya kosala te merci beaucoup mongo santu nayoki mpe na ndimi
Papa Mosanto. Monico, le pain aussi kabela kinga siko uzo kama tozo pesa ngo nsusu mama Mosanto. Obosa ntondini. Oh. Luka mo sombele le pain nsusu o uso pesa kinga. Papa Sanza, nakanisi omonaki te ye moko nzambe wa mukubi akitaki awa pe aye kolobela yo. Molimo na ye ezalaka molimo ya discussion te pe ya tembe te. Kasi nzambe wa mukubi atuni soki okotosa ye nzambe na yo to okotosa mutu ya mokili. Papa Sanza nzambe wa mukubi atuni lisusu. Oyebi bolamu oyo asali yo. Ozalaki na magie, ozalaki na mwasi ya butu, mami watazolanda yo na sima, okomaki mobola, ozalaki na musala lisusu te. Papa Sanza, nyonso wana nzambe wa mukubi alongoli yo na pasi wana, pe apesi yo biloko nyonso oyo ozalaki koluka. Mami watazolanda yo lisusu te, makambo ya mabe ezosala masusu na kati ya ndaku te, mbongo ezongi na kati ya ndaku, musala ebongi. Papa Sanza, nzambe wa mukubi atuni, eske olingi apamela yo, ete azongisa mabe nyonso, aboto na mapamboli nyonso asili kosala na kati ya ndaku oyo, po zangi botosi, ozali susu na botosi te. Papa Sanza, nzambe wa mukubi azali nzambe oyo basakanaka na ye te, na yango atuni lisusu, eske okotosa ye te, okotosa mutu ya mokili. Papa Sanza, ngai mama Mosanto mbala misatu, nakomi kozonga pona kende, kasi na ye koyebisa yo lisusu ete, manso makoleka, kasi liloba na ngai ekoleka te, na kombo ya nzambe wa mukubi, pamele kokita na kati ya ndako oyo. Nalobi ya chéri. Acte yo posé si ko esa malamu. Ngape na za Mosanto mbala mibale. Eloko zo bosa na yango. Ngape na za Mosanto mbala mibale. Lupango so kabela kinga so ko sombele mususu. Tovandi awa to assiste na prière. Oyoki message ya kolo. Asengi buka lupango. Ayibiti na sengi yango. Ngape na solo na ye. Ngai nazali mobali ngam dasala mo. Ese bakati ya maboko. Les dix doigts sont en mouvement. Nakoluka mo na sombele lupango mususu. Hein? Opposé na acte mo sepeli singa ite. Oh nyonso koloba olobi menga na sala botoli buka lupango. Parce que eza yanga so pesa kinga. Isile. Maman Mosanto ndenga zali wana. Soka zu message. Est-ce que on a courage kwa nanda una so makambo. Nkolo atindi. Akoya. On a courage. Akoya kaka. Na limite. Kasi wana yo muto zo ndima yango te menga na lobi ke na ezali bongo. Vraiment c'est acte mo regrettable. Et c'est misérable. Sanza. Oh nyonso eza mpona bolingo yanga na yo. Place nyonso yo kozala. Ezala na mosala, ezala wapi, ata na voyage. Yo okomona mwasi mosusu te kaka ngai. Oti. Azati. Bo okoya kolukele bakama. Kasi na bipa vanda kaya ngana yego kaya. Kuna mzilata banda kuna soko ayi kasi. Awanza. Wewe utakusambira wewe baba tunalibanda wana ndini. Wewe mama papa yana libanda. Mama. Wewe alifanya kulubisanga. Wewe kuna kulubisanga. Teme soka musanga pona ibiwa mwana nzambe mwana nzambe. Ozana lisumu te bona soka muke bati bayiko lukambo. Mungu kwanza una libanda to kana place na. Sasa pasi. Na mone tio mtozo ya kumemisanga lisumu muka siku. Excusez ngai. Nakukata. Fungula misutu, bazo mvuko kaka mwe. Fungula misutu. Kina. Voka musanga. Fungula misutu. Fungula yeko luka bongo.
lokola zate na kozela etilera koya ngobe omibongisa mpona nazele na libanda na oyo eza ndako na nga te yeba mpe lokwa na ye awo omibongisa nanga nati ndelo maloba mokwa na ye me nabaki na prefereki nga moko na ya koyebisa yo ke oluka moyo okende pase nga na kozonga na libala na ngai yo ozala ndako awa eza libala oti okolobisanga ko nazoyoka malamu te ko yoka nayo malamu te soki okota hôpital okende okota hôpital kuna mais awa nde nga na ye kozonga na libala na nga yo oza su na libala awa te yo nde ozali mako moni vérité oyo bino bolukaka vérité yango yango l'église oyo bozokende okota awa vérité eza boke bwa vérité eza kuna boke bwa binayeba vérité yango bolukaka epa wapi ti mongo mosusu bakopesa mwinda boye tambulaka nango mpona lumière ozotambola na kamwa mwinda tala siko wapi bazofuka bino kaka boye nini yango nalobaki na bino ngai bozela na zwa sona uti zandu to ya boyakobima ta libanda te bokende ta libanda ko nazoka motu pati ko okobela omaladi obosani ngai surtout yo nani obosani ngai solo motoki ezopesa ndako kosaza kubanda botama mi wata botama mi wata somo motoki toka na yo mama biso toyende kozonga epa na ndako na biso omoni chef na bango ekoti tena landiswa na bambata wana omona ndenge bilimane kokuma teatre bozosala se yebani teatre ose yebani nyonso bosalaki toyebi yango oyo bakontrole bosalaki ya libala toyebi yango lelo nde suka nango opie nani opiyaki libala mokolo nango azongeli yango ogandaki na désordre ngambo mokolo nango nazongeli yango azoloba mpe omoni mama molimo ngo ekotaka bato kaka ozoya kaka na balabala ozoyaka nayo bien mbala moko kaka ata kutu koseconcentre te kaka molimo ekoti yo atokoki kosaka na molimo mosaki omoni eloko mabe te ekotaka lisika mbindo eyali te nalobaki nokopianga conseil te tokende kaka opesi conseil orke so nalandisaki ne bambata wa na chauffe ye mele molimo wana ekimi nango azosala pie ne po amoni nga mobobe na ye ezalaki soki ye alinganya ye kutasokozwa molimo kuna basasa ate koma maleke yakosekisanga oye okilo ayiko mais chérie papa ka kota ko kota chérie mais oyo eza ndako nayo moko telefone vanda bokilo ovanda ko kapo yazalaka kaka omoni mobali nanga bapesaki ngai yangai yewa uyaki na ndako osakuluba nangai kubaina uyaki na ndako naye koluka nini tate oyo tate wana sango kaka na ndenge nanga ope nayepa na yo to sango mpenza makasi te chérie makasi ona bato ya age na yo nanga te chérie merci mingi na bamoyebisaki ngai apesi yo raison nazongi lisu chéri lelo oui iyo yango ya motema mpe ya mabanzo nzambe azwa lokumu mokilie Massas. Félicitations mon fils. Merci beaucoup. Ah. Donc moi si on a pas na ndako yo. Donc akene ko se sulu na ngana matadi. Donc voyez to kina matadi. Donc ala melanga biloko atira bikila kila ponga ko mazoba na ko pe bande. Na sana kusala kitu na binu tele saku yoka. Ah. Fanda kaka tipu ko yana na kanda. Chérie. Na saku silamfana na ngayawa. Donc nyoso na pona bosa na kaka yo. Kisi dezaki bolingo nza révélation ya nzambe elobaki mwana nanga vérité nzoka nde bodesina ndeke vérité sekima nango kala kende yoka mtotekala sikoyo naza suna confiance na nzoto na ngai te naliaki nini je vais dire nasala nini nasala pire combien de jours na voyage nakende po moi changer makila nazo bede so sala eloko nido nakomona nzoto nanga nakomona ngo somo kwa so na iblo naliaki na bataki nayebi te tala papa kanwai toyeni nzela moko abisika makambo nyonso papa ya bofuba kunokulia ye mbongo $, mpona nini bakosaka yo ozali mwasi oyo nzambe arevele mpona ye $500 akamati lupangu pe abangisi likolo opesi akupesa mfananga lelo oyo ye mwasi yango azali wapi mbala pende koyebana mpenza na so ebisayo okokende wana te mbongo nde sokaka yo moko bongo eyindi bongo toyokalaki bieke ngana sa lupango wana sikoyo ningi kopesa lupango te nakopesa futa ebeleba mbongo ndenge wana eyindi
nzambe na ngai papa ndoke kusala kuna yo penzo di courage akoloba na nga yekoba bokilo akomaka baba koba chéri yo mtoza kofukamela ngai awa sante koloba pe omatisipe mongongo mwasi ozokomona oyoko kaka moninga ne complice na ye yakuti mama mosantu mokolo ya kotika na ndako awa totikeli biso mbala bananga nini mobali na liboso nga nayebi na vi na ngai ezali yo kaka liste mibali nazoka sikoyo bakomoso baborati bana kaka ye moko abimisi na monoko na ye na ntango ya pillage baviolaki na mwasi moko ye depuis que le monde est monde ntango nini mwasi aviola moninga ne mwasi mutu suka sa bosata lobaka na bopoloti na malembe nyonso ozoyoka mutu abongwana na malembe molimu na ngai bopebisinga molimu nazokoka te meka mutu oyaki ozalaki na maladi te pomatisinga attention ko pomatisinga attention likamni bosone ezalaka na makolo mese ekosi nasali boye ntango mosusu 0 heure aza na besoin ya frite mayonnaise obefe ya zemi nzoka nyonso na ye mpo nazalaki bande ezali mwasi na yo mpenza esika mokokilo nazalaki elamba ya moyindo na miso oyo nakoyeba nyonso na te kisi te mwasi wana bavandaki na ye ti 9 mois ti mwana mobali boko na ye aaki na zembi o aboteki mwana o mwana ngo akufaki o boye na boye yo mwasi mobali bombobona na mwasi na ndako ana zembi yo oyeba te ovandi mpe mpo ndako na yo ovandi ndako na bima nazali kaka telema bima kosima ete kosima tokomela ngambo nachofe yo na simasoki mpona kobanga leta te soki mpona kobanga leta te mbele bakutu ebemela ozoka epuis ndenge ozali wana bokino excuse ndenge azali wana akota na chambre te kosimela ongo na chambre te biloko na chambre kotumba yango biloko oyo osombelaki babilamba nga na récupéré bilamba na bango bazwaki ya basumu yango nga na korécupéré libala na yo nadotaki yo ngai abala yo nadotaki yo epai wapi yebisa ngai po lisumu na église ekoma na libala kaka lisumu mosu ezalaka te kaka ekobo bongo yo sikoyo okota na libala babala yo mosantu babala yo mpe na kokamwa baangelo mbala liboso nayoka angelo abali na mokili oyo yango oyo kaka alongo angelo akomi mwasi ya libala akangami na libala mama yo ozoloba o tension yo emati yo tension emati te yanga nde emati tala ndenge obimisinga wana sembe telongola soki bilamba soki basani otia tikilanga sani na ndako naservaka mobali na ngai liaka somo bobanga te nakoinforme presse nyonso officiel bakanga ye bafoto oyo bakoma makambo na ye mpo basavone ye asambwa babiloko aboli bafe divers mamoto obona na yango oyo sere nayambela yo sere nalambela
mama ukomisinga wapi bato bamoni nga zoba ligola bamaleki mukubi ye wana na matiti bilandela Angelo Zoukez-moi la maman. Zaba Primus, Zaba Sekele. Primus, Sekele ya Moussala. Primus, Souka ya Sekele. Yoko luka luka kakambongo, bisenga sengela tango nyonso. Okanisi nde okozwa mingi, ndeko ya mwasi okomikosa. Ileka leka leka ya pamba, ilalela lela ezangi tina. Okanisi nde okozwa mingi, ndeko ya mwasi okomikosa. Bwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola pulapula matete yolo laba masina lipopo mpe mboka monene sone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini